Il y a des acteurs dans Mboka Oyo, babengi ba PC 15 tableaux à 40 dollars. Ça va tout ba caisse à 1000 francs. Il y a l'air kananda on a. Les Ndjinji d'abord on n'est pas professionnel. Chose oui, Boni Area Congo ils a Ndjinji. Je confirme la parole de mon président Bodo. Ba tout ça ba ka ba texte mon pour Bakim. Moni poto ils a cimetière d'artistes congolais. Na kota na pays c'est belota. Pas au chana pe pas. Neti vraiment c'est respectable na ka neti kudusu. Est-ce que matukutu basala ba Ndjinji wana bazana mbambo? On peut la que na poto na mbongo ya théâtre. Quand on parle de ça, que le président marque la poto na ba compte nanga. Astilia tout à l'heure là na ochumona Sami, a ochuya wa bayamie pana bayamie pas mutumune na mboka oyo na bureau na télévision na avec beaucoup de respect. Ouais pour que nous na Nigeria bayamie pas prochainement pas président de la République. Nous tous pas la partenaire na nous tous pas na mbongo soutenir le tchama. Nous tous pas partenaire à ça la sous. Et être un peu à nos en groupe sans savoir nous foutre fin du mois na brali masiko alongo kuna ça. Bino boyebi ba site bino bozala na. Nana takaza lui yo wali zona nana takaza. Nana takaza. Malelo wa mwanga ngai no boseli babe. Mais niti nana takaza na ebiete na yoki epana usko fo yebi sange kasala nini azala nani. Tuki nana takaza na ebiete. Tiens. Na Congo pour nous faire atika ba gel na ye atika ba jamba na ye c'est dit que ça m'a producteur na ngate il est non à produire un film ni. Bonjour et bonsoir à vous chers téléspectateurs du Congo Vérité pour les Palais partout vous nous suivez dans les 4 coins du monde et ça dépend de l'heure que vous nous regardez. La PC Bambo Tébélé, merci beaucoup et pas à boss Nanga, il m'a fait le mien là pour la PC opportunité à porter la bande pour la bino sans audience dans la émission Nanga où ils allaient bongo Pélissa Lokito. Pélissa Lokito c'est une émission où tu peux ça on a ba star congolaise na ba club ba leader congolaise noso et ça ba homme politicien noso to belao ah parce que ils a Congo Vérité pour les et na pesi merci beaucoup et pas ya caméraman nanga gérer Cobetox 207 ya Bambo Tébélé merci belé pour la image aux autres biso tala ka nzamba image lumela kande to lobaka naza awa bongo na star na bino oyo bostepela kana mingi kombo na héritier makolo yimo akose présenter na micro na biso Congo Vérité pour les bino bokuyo kai toza awa na kati ya bandal c'est Paris na kati ya terrasse donc toza awa bino moko bokola na biso na kati ya émission oyo Bambo Tébélé et pas ya Michael Malonga Christian wa tozo na biso na kati ya Canada et DG Guy Bambo Tébélé Josué Basakanya Neftali Basakanya Bambo Tébélé bisika ozana na kati ya Canada na sabo na ndeko na biso oyo papa okikofola toza bo na ndeko na biso héritier makolo bonjour Madame. Et tu peux se présenter pour la liboso ba ko ba zo ba ko ya kolanda ba yeba kombo na nani ozanani. Ouais, ngai héritier makolo. Cinéaste ya monene na mboko ya Congo. Mutu oyo azolinga changer cinéma partout na RDC, quelle que soit la province, parce que cinéma na mboko oyo ebele bazo apprendre amour pas le nègre il faut apprendre. Alors biso ba tout tangeli yango totimila ka momba moté to wele la kamona ba télévision té tozala na connaissance oyo et qu'on permettre que notre culture, il y a art, il y a cinéma dans le Congo échanger. C'est pourquoi je suis là pour lutter contre tous les étrangers au RDC sans 2 ans, sans audience, sans l'autorisation. Il y a ma Colomboka, Otozomona Libanda Banda Yamboka. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, Tozawana, pour nous essayer un peu de développer la Nézara. Ok, bon, groupe ouais, groupe cinéma Ngoma international, ils ont en forme. On a un groupe ils agence cinéma Ngoma international. Surtout un groupe, ils ont par rapport il y a Némini Marambuta Moko à Kishasa. Donc ce côté agence, agence, ce côté groupe. TV, ok, la télé ce n'est pas mauvais. La télé nous aide pour la visibilité. La télé aussi nous aide pour
la référence. Non, mon Kingani c'est un cinéaste, très joué en qualité. Mais avant d'abord, les bandes manga, il faut d'abord le Congo, nous allons confirmer. Pour être confirmé au Congo, il faut commencer par la télé. Alors, on va international toujours en bonne santé, en forme, dans ma maison marché quand les gens. C'est quoi, on a un groupe, comme ça, une agence, pour toi, il y a un groupe, il y a un groupe international. Est-ce que on a un groupe, comme ça, une agence, parce que vous êtes capable de connecter à la télé ou bien? Non, non. En fait, groupe, ils ont une agence. Pourquoi? Groupe Ngom international et que vous allez limiter kaka na cinéma. Alors naza kaka na cinéma te. Nga naza mutu ya art. Ceux qui na commis en agence eza po naza limité te. Naza limité te par rapport à quoi? Naza limité te que nous naza na vision ya que agence Ngom international et fungula ba groupe belé. Non. Pour l'agence Ngom international eza en Congo, il fait fondre le groupe dans le Lubumbashi, il fait fondre le groupe dans Kisangani, il fait fondre le groupe dans Tanzanie, il fait fondre le groupe même dans Moka. Alors on a quatre agences internationales, tous avons le cinéma, tous avons le ballet, tous avons le mannequin, tous avons la danse, nous avons la formation, on a formé la émission. Donc en fait, Ngom international, les agences, beaucoup de groupes dans quatre. Et permettre que nous nous surtout où il y a yébité, où il y a une connaissance, où il y a une bouillébité, pour se rattraper avec toute facilité. Donc si je comprends mieux, aux a juste formateurs. Donc aux a on a été pour la connexion à la télé, parce que au sein de la groupe ebelé on a Lubumbashi, na Kisangani partout, ndenge ni tant que oya awana numéro 1 ils ont prospérité, ils ont évolué, c'est quoi on a au ça la non non, pour prospérité, pour évoluer c'est trop dur. Passer à la télé c'est un petit problème parce que j'ai passé déjà à la télé, c'est moi qui avais arrêté. En fait ici au Congo tu avais arrêté pourquoi? Ouais, j'avais arrêté parce qu'il y avait des bêtises qui s'étaient passées avec des soi-disant amis. Oyo nazalaki na bango ba mibenga ba partenaire, ba mibenga ba producteur, ba mibenga ba nini, mais c'était juste bazali ko ba fanatique nanga. Bazalaki pembeni nanga na yambaki bango lokola ba conseiller nanga, OK ba ki ko bomanga, ba commettre des ordres, pitopali, au panza, commettre des bêtises. Comme on passait à la télé à un certain temps, nazwaki décision d'abord d'arrêter. Alors, film où ils allaient pour les la TV, confusion. Il fallait que je continue à filmer parce qu'il n'assiste pas tout le monde. J'avais arrêté aussi la télé, mais ça n'a rien à voir. Ça n'empêche pas que je n'ai pas encore recommencé la télé, surtout que bientôt là, je recommence la télé avec triple force. Il y a que ma chaîne presque nous sur Congo, Bazali Koyambanga. Na ba émission na bango na ba film na bango nous surtout bazo yamanga. Donc bientôt là c'est la télé, je n'avais pas arrêté la télé pour manque d'argent ou pour me faire quoi. La télé j'avais pris la décision d'arrêter pour mettre l'ordre. Déjà depuis na posa na mbongo nde c'est là que au katana parce que tu es piqué bana na yo bazo lela ba kotiza ka mbongo le mbongo na côté ke na ba e ba raté bango na kangoti. Sikoyo ndenge bakatana na télévision na kati chaîne donc eza teke parce que oliaki mbongo na bango mpe mbongo eza ndete yango esalaki chaîne bolongama chaîne. Non, concernant la télé, tu vois, acteur bazalaka biloba loba makasi. Donc ce n'est pas derrière moi qui garde l'argent. Mbongo il y a un caissier, il y avait une caissière, il y a bano garder mbongo. Bon, ce n'est même pas l'argent, ce n'est même pas l'argent. Acteur donc chez moi, ceux qui acteurs à l'ongwe, le banga na l'ongoli. Et pas dans les alars na bilingue, morobo montako l'ongwati. En fait, acteur, bazab batro yo, ya mbelo ami le mibale. Acteur, bazab batro pesa espoir te. Ceux qui non, non, mon n'est pas acteur à ebisanga te que non. Posant un bon non, moi il y avait les gens qui payaient ma chaîne, oh baba no foute chaîne. Donc on va Serge Balela, les banquiers, FBI. Il a même pris la décision de faire un contrat pour moi
na plusieurs chaînes abana kufuta moi partir à source nazana ba Ismalandu les boss oyo bat oyo bakolo ba signer pe ba décider pe ko signer un contrat nazana moi bato belé oyo bakolo futa ba chaîne. Alors moi en tant que cinéaste je ne suis pas seulement pour passer à la télé. Non que je suis président d'un monde international, je suis formateur de cinéma. En fait, moi je peux ramasser quelqu'un dans le néant pour transmettre les connaissances, théorie, pratique. Quand on est la TV, abîmer quelque chose de valeur. Tu sais pourquoi Aria Congo ils ont Koufa. Ils ont un groupe Moussoussou, Bazali, à l'équipe la TV leader, à l'équipe la TV, on a besoin de 100. Bana batuba chaka ba kese ba 1000 francs yaz l'air kananda unaye. Non non, moi je ne suis pas comme ça. Non non. Moi on m'appelle les patrons, moi on m'appelle les patrons. Ngai héritier makolo bakte, ngai parfois na suspendra kana ba caisse. Non non, laissez les enfants à l'aise, boutique bana ba pesa sous caisse, ba contribuer sous chaîne, ba joie formation. Et pendant tant quelqu'un montozo ya un esprit à TVT, a joué d'abord un esprit ya koyeba na musala. A joué un esprit ya koyeba d'abord et loko nini o ya yeli. Parce que ceux qui n'a dit que aïe na mission à la télévision na sungiete a joué une formation. Moi je fais les théâtres, quelqu'un peut venir aujourd'hui ba tchewana ba tche caméra de bosonaye ba abimiska maloba a jouer mais chez moi pour passer à la télé, il faut passer par formation. Il faut passer par procédure. Est-ce que tu mérites d'abord passer à la télé? Est-ce que tu as la compétence de passer à la télé? Est-ce que vous avez la capacité de passer à la télé? Donc chez moi, pour passer à la télé, ce n'est pas facile. Il faut d'abord oyer Bamoussala, oyer Bako jouer, pour convaincre à partir des répétitions, pour convaincre un peu public la télévision. Parce que lorsque tu vas passer à la télé, avec le nez de monde international, avec le nez d'héritier Makolo, si tu fais des bêtises, on a des moutons secs, on a des moutons critiquer pour dire que chez moi, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas des échecs. Hein? Donc vraiment, il faut comprendre. C'est quoi quelqu'un qui est formateur, en fait, tu peux les d'abord, on n'est pas professionnel. S'il y a parmi les choses où Bomi Aria Congo, ils ont bandjonji. Les Ndjonji n'est pas professionnel. Je confirme la parole de mon président Bodo, que j'aime beaucoup parmi les artistes comédiens ou cinéastes, il y a RDC. Les Ndjonji n'est pas professionnel. Bato basala bandjonji, bangonde babomi Ndjonji, bamomi art na Congo, parce que moi bandjonji nde wana. Il a liboso bazala nango babwaka mabanga na poto batwana batindela bango bilamba batwana babwaka babenga bango na bapoto bakende bapoto omoni poto eza cimetière ya artiste congolais. Jamais na mon artiste longo na RDC qui poto azongi liswa bandi non bakenaka kuna ba changer bakomi ba neni mais OK bande kuna biso za na poto balingaka ba congolais mingi surtout bato oyo baza na poto basala arte balingaka biso mingi pona biso to évoluer na mbongo na biso tango on batala ba image wana bazo se référer na RDC o vraiment kotoni ya bandana nazala ba côté wana vraiment kotoni stade de martyrs amona tamu pandi mais les artistes oyo baza na RDC ba okendaka poto ils ont dit que non, na Congo d'abord, il fait des bêtises. Donc, tant qu'on crée des poteaux, donc, ah oui, oui, mais personnellement, concernant les Ndjonji, un n'est pas professionnel, deux, les Ndjonji n'a pas l'objectif principal. Pourquoi? Un, producteur ou produire la Ndjonji, nde bato oyo bakosunga biso ba jeune talent. Pourquoi bakosunga biso? Bayebi ke lelo lobi na binisaki deux personnes moko boye na poto bayebani tango akoya misela ba mayasika. Mais bakomi koboma biso plus Ndjonji bazo sala kaka pona bango biso. Donc en fait mutu nyonso pe to akokoma producteur donc Ismalandu comme un peu producteur, il y a un film qui est na photo. Donc, Boss Richard, Richmond, comme un peu producteur.
azamona mikili azamona ya Londres donc ayebani Londres mobimba c'est un patron na kati ya Congo ata na Chimonde ayebani pe na donc les producteurs le col on est pas producteur na bisu ya Congo nazo senga bango bazala motema malamu ya ko pesa pe biso chance to bima pe peso ki babinisi biso te to ko bima pe kaka pour mbongo kaka bango ndete bazala na yango mutu moko pa ko bima pe na poneti nga na poto na yebani na ngati mais na Congo awa na koloba te na yebani mais na bande belé ba yebani parce que école wana yebani préfet ya école wana yebani mais école yebani te c'est-à-dire que école peut se quoi les ngaïba na quoi à travers ba pour ça na exemple na groupe à Elombe au monde Elombe c'est na se plan na Elombe c'est un père oyo bane belé babimi na musisa na e et banwana bazo sa carrière alors c'est une vie à féliciter mais il y a na ba place mususu ba yebi exil péchant mais ba yebi Elombe te ils ont battu mususu qui exil péchant avec na balbal pena bo ba no se pela na yebi ce que Elombe yebi ba yebi te pourquoi Elombe pas trop de télévision pas trop des émissions pas trop de jouer dans ba groupe band donc c'est un vieux il a fait son boulot c'est comme moi aussi Héritier Makolo j'ai fait mon boulot mais normalement moi je n'ai pas encore commencé à faire mon boulot sur le plan de visibilité. J'ai commencé d'abord à faire mon boulot sur le plan de formation banebele ba bénéficier pe bazali ko donda c'est le moment maintenant de faire quand même mais à propos de dire ce n'est pas professionnel donc les nyongi n'est pas professionnel. Ce n'est pas la jalousie qui te fait parler comme ça parce que je vois bien misaka yote ba yebiote même ba producteur ba yebiote yango juste la ke ko ba n'importe quoi. Mais pour un producteur à Ebanga, il faut mon la télévision. Mais aux autres les bon, quand le canangaï est empêché de faire la musique, pour la salle déjà. Et puis la salle on a des conditions où il passe tout ça la moitié. Au moni Elombe, Bodon Kilto, Bodon à salle un jonding professionnel. Pour nous bénir ce Bodon na film na yo à tourner jonding il faut ça. Alors il y a des acteurs dans Mboka Oyo, ba PC 15 tableaux à $40 en dîner. Na yebi bango, ba mususu to fanya bango pena. Lula benga bango, tango lula benga bango na zala na bango. Nexina. Ah, il n'a pas. Ah, mais ça appelle le côté. Na kota na pays c'est belota. Pe a utana pe pa eta. Nexina. Et neti est vraiment à respecter na ka neti dudusu. On a les gars. Oh, yeka. Ça va. Neti yende ngazawa. À respecter mon salaire na été. Il est connu. Ndenga yebani bongo na Kinjonji. Ya onde la que est-ce que batukutu basala banjonji ngwana bazala mbambo. Moi je ne fais pas le cinéma pour na babenga kanga na banjonji. Ba pesa nga ba $40 non, ba pesa nga ba $40, ba pesa nga ba 15 tableaux na boire ba mabante. Moi na pote fona boire ki libanga propre. Na sel film na ngai na ko boire na film te na ba making of na ngai na olambali. Lokola ba docteur Moli mutoke na ka poto lokola simanda akili la zone. Tu ne connais pas Karen Pala. Pourquoi j'aime Karen Pala? Karen Pala qui na ka poto pour na ndonding ta. Ezali ba musu basala ba ndonding ba ke na poto te ba ke ne poto ba to mona ba. Poto ba ko mati. Bazala ko. Na tamba ko na ba ko. Mais oui, Karen Pala qui na poto matin midi soir. Karen Pala qui na poto na mbongo ya théâtre. Karen Pala est que le président n'a que na poto na ba compte nanga a styliste. Donc ils ont na ngai héritier makolo pona que ne poto na ko que na travers de dignité. Les avons dit dans cette émission pena boye vrai chéri mon oiseau talanga boye le big non en tout cas na sivino ya poto. Ce qui na que poto non qui na intérêt. Non qui de poto na zo ba tous ya danger. Na zo ba pareil à danger. Na ya awa na ya kusala ba réalisation ya kanda. Na commencé d'abord na Congo et puis na souka na biki bato ba na poto soit qui poto est-ce que la continuation a pour bazata 100 on a kotanga bazana poto wana moi moké Calais yene mutu a essayé un peu ya asangisa moi bactérie bana poto basala biloko ya 15 minutes ele kaka na Congo yo bactérie balinga arte
balingaka profit balingaka intérêt mon intérêt pesa mabete mais batika kobomana batika koinana batika kobokela ba maladie basala musala baona ki sérieux batika pe surtout kindumba batika pe mabeo bazosala po ekoboma bango na liwa basala ba oya bengami artiste asala art asala cinéma na ye soko asala théâtre asala théâtre na ye soko asala cinéma asala cinéma na ye soko utina asala ina na ye mais asala parce qu'il y a ba ezana ba réaliser peut-être on a ndenge ba nigérien ba ya mboka o respect ko pesa ba mais ezana acteur moko awa na Congo vieux mo pa ibana akomi kaka na Côte d'Ivoire o ya lekisika ka ba biloko ne kaka alekisi na tongo na pourquoi ba terre ya Côte d'Ivoire bazo intervention pour ba reflet mais na Nigeria tout à l'heure là na otu mona Sami a otu ko yawa bayamie pas mutu mone na mboka oyo na bureau na ye na télévision na ye avec beaucoup de respect mutu mone na mboka oyo ayamie Sami mais Sami on est na Nigeria pourquoi est-ce que tout le ballon d'exemple yo ndoko tamba ko mona bango oya yebani na mboka na Kist Congo oyo oya ko kende ko na Nigeria bayamba pas prochainement par président de la République neti na ba terme na biso nyonso ba comédien na biso nyonso a Congo ayo pe moni mutu moko to ko kende ko tina na tanga yo no yebi c'est que yo ana Congo yebi mutu moko to ya sala théâtre ko cinéma tena yebi ba neti na yebi shide kamuya shide kamuya ko azama stana na yebi Jérémy Maton ko azama stana na yebi Yams bosoko zile ko na ndika ngana tanga ba sio ni natanga natanga de yeso zelanga natanga banani ba Dudu Supu Dudu Supu Cédric Tessambe oh Dudu Supu azali partenaire na yo non partenaire na oh écoutez moi il tient ma colo je ne suis pas n'importe qui à cause de la pembeni na ngai nazali kosunga ye aloba kazali partenaire na nga il n'a jamais été mon partenaire Dudu Supu il était venu chez moi na casting ya film Love is King a tourné film moi na Love is King a kenda na ye ni mon partenaire Dudu Supu il a travaillé chez moi je connais Dudu Supu comme acteur et un groupe sans souci partenaire non écoutez est-ce que vous voyez d'abord ce qui signifie un partenaire vous évitez un partenaire à un monde aussi ba accord et partenariat à Sunarayo yope au Sunaraye et ça fait Dudu Supu pas partenaire na Dudu Supu pas un bon soutenir le tchama Dudu Supu pas partenaire à ça la sonner à part théâtre à ça la sonner théâtre un peu à nos en groupe sans sabano fouté fin du mois na bralima square longo kuna ça soit comme vous soutenez na ebieta et na monde art na ebieta peut-être une moto ebi na monde pena art aux autres wat musu ba na monde théâtre na monde aiba ona bato ba sala banjonji we bisi ba moni bato bazo sala banjonji basala musala na bolingo na professionnalisme vu que les Ndjing n'est pas professionnel, mais ils doivent quand même faire un effort. Il y a des commissaires professionnels, ils jouent avec de belles conditions, ils jouent dans un site propre, ils incarnent le rôle normalement, ils essaient un peu à concesser les bêtises, ils lobby na bango qui l'élo ndenge bazo jouer lobby est quoi porter parce que moi héritier makolo. Mon souci, mon objectif est que moi, je commence au Congo, je vais lutter contre les étrangers. Je vais faire des Nulud, Nazoleka, Bambo Nangape, na fongola ta site, moko monene lokola docteur Mola lobi kazo fongola site, ngande mutu nazo bananango. Tant tout le monde a Nulud, Batolud, Bagul, na Congo vous allez na site. Bah si c'est belé, parce qu'ils ont dit comment on internet, je pense que yo ko ba non les bakuna. Et tu me dis que na bino ya Congo et les gars na internet na site pour na ba site c'est belé ba Congo vérité pour les ba Desco TV ba do ba site c'est belé belé oui bino boyebi ba site bino bozala na nana takaza yo yo bali sola nana takaza te nana takaza bala ndosuna ke bana ya solo ete sikoyo soki pe wa prendre ngai no conseil mabe
mais neti na nata kazi na yebi te na yoki epana est-ce que faut yebisanga kasala nini azala manani donc on est obligé ko bana nata ka ce qui na nata kazi na nata kazi na yebi te héritier parce que na Congo boni na vérité de Congo vérité il faut pas tout le bateau. Bon, je ne suis pas obligé de connaître la personne que moi je ne connais pas. Bateau na yebi na tangi bango na nata kazi wana azana namo azana azala théâtre azali na site na ye ameti mutu neti na nata kazi azala na ajouera pe ayama pe bato mais neti site pona yebake site oyo eza site il faut que le site asala promotion na yango il faut mpe nazala nakotaka mpe na basite bato mpona yeba neti yo nde oza bo nayebi yo mpo oza na site na yo na neti Congo vérité polele nayebi yango kaka mpo oye ose présente papa nga nasalaka naza na site nanga Congo polele polele nalandeli namoni ke c'est vrai nde c'est bon nakokende na place moko bato yebi Congo polele polele nayebi yango journaliste nini Karim Zawadi nakopesa promotion jusqu'au neti mutu otangi wana nayebi ete on a minute oyende aza premier na monde ya théâtre bon en fait soki aza premier na monde ya théâtre nga asala théâtre te différence nini eza entre théâtre na cinéma merci beaucoup mingi soki otuni kote kono fo kotanga le cinéma c'est la contradiction de nos vies réelles. Le cinéma c'est le reflet de la réalité. 2. Ce côté là, tous les 3 définitions de PC, on parle toujours la réalité, la vérité et l'imitation. Ça c'est pour le cinéma. Alors pour le théâtre c'est la représentation symbolique d'une œuvre dramatique. Le théâtre normalement, mot théâtre eza et l'autre mot bazo sala yango dans une salle na kacha salle bato bazo jouer public bazo mon en live, c'est ça le théâtre. Il y a la différence entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre, lorsqu'on dit c'est la représentation d'une œuvre dramatique, le théâtre représente les symboles, les œuvres, la comédie. C'est ça le théâtre. Le cinéma, c'est l'imitation de nos vies actuelles. J'aime beaucoup les Nigériens quand les Nigériens jouent, reflètent la vérité, imitent la vérité. Ils font la vérité, ils incarnent leur rôle. En fait, il y a des vols. Il y a les théâtres populaires, il y a aussi les théâtres classiques. Les théâtres populaires est basé des improvisations. Le différence c'est le théâtre et le cinéma. Le cinéma, on parle de vérité, d'incarnation, de réalité. Le théâtre, il y a la représentation. On représente les symboles, on représente la comédie. Et puis ça se fait dans une salle. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On continue à filmer, couper, action, les canaux TV ou bien en théâtre. Au moins, le théâtre, il y a un on appelle ça le théâtre. En tout cas, donc on n'a pas sur la théâtre. En fait, le cinéma, c'est la contradiction de nos vies réelles. C'est l'imitation de nos vies actuelles. C'est le reflet de la réalité. Le théâtre, c'est la représentation d'une œuvre dramatique. Ok, merci beaucoup pour l'explication. Balandi Congo vérité pour les balandi on a ici Bikali Malonga Christian balandi on a Bajan Sater balandi yo. Ce que tous on a pensé toi parce que na moni besoin que chance bralement et bana ko soutenir lui. Et là on est esalaka ki bo rater contrat wana ya bralement pour que vous avez un chèque et tous vous avez nini vous allez. En fait, c'était pour moi Libakumabe na Tombaki likolo ya kolinga pe kosanga na bato. Et salamaka nanga moko, je peux dire na Congo oyo et salamaka nanga. Bato nyonso baza na ba sponsoring ya braliment, ba kotisa ba lettre par ba connexion, par ba demande. Mais ngai nazwa ba chance, c'était en pleine répétition. Ba délégué à braliment ba lekaka na siège nanga na beau marché.
bakuta acteur nangai en pleine répétition bazo travailler et liquer la bango babetaka sorti moko boye. Je me souviens un jour père Asonam papa mba vie beaucoup azalaka en vie ezalaka espace moko na bon marché il fallait papa wemba ayemba braliment ba délégué braliment bango ba yabli que nous to sepeli ndenga bino bozo jouer en tout cas ton limité que bozo jouer théâtre tous en a besoin tous organiser concert moko tous inviter des personnes tous inviter papa wemba en même temps tous inviter yo avec ton groupe papa wemba zo jouer azo beta yo bozo sala spectacle ba matisa ba banderole papa wemba contre papa wemba avec héritier makolo de cinéma. C'était les jours J. Ngana tunara bango bozo promettre ngani balobi que soki kaka to sepeli po numéro 1 ya bralima koya soki kaka to sepeli ndenge bana na yo ba ko jouer on va te prendre sans condition sans quoi que ce soit. Les jours là papa m'avait beaucoup la yaka ngane tozalaka na ba chaise d'honneur papa mba fandi ngape na fandi c'était concert wana papa mba beta te mais bana na nga basala spectacle to joua na degré moko et salamaka ke nazalaka na garçon moko Doudou Soupou na Cédric Tessa Doudou Soupou tango ayoki ke ngai héritier makolo ba solliciter ngai pas braliment à matisi ba banderole ngisa moi un peu ba mingi je ne wana ndenge ni ya zala lolendo mingi na makambo ya ba azas na zala lolendo te je respecte mon travail. Alors ba betanga mama ya coup d'état c'était en plein casting donc jour J il fallait qu'il to ba spectacle na 21h sur 55 personnes sollicitées na casting mutu moko akenaka kozwa vice-présidente nangai Sarah Lucia a convaincre na bambongo a convaincre ba acteur et ba akosa ba mokebo banga te eza lukuta héritier makolo boyeboye ba kopese a kosi makambo bana bayaka te sur 55 personnes bana bayaka 23 personnes et puis ba tous tout bazaki na casting de base mais avec le P au batikala na mwana na kocha bana à l'espace de 5 minutes ba joua numéro 1 ya bralima a tellement félicité ngai akabela ngai $200 ayebisinga que tu viens demain au bureau taka bano ba convaincre bango wana deux filles ba keiti et pas numéro 1 ya bralima à travers likango na bango moko boye Ramazan natanga na ba kombo na bango parce que bango nde ba trahiranga Ramazan wana za mokonja bralima soki na service moko ya technique azana likambo na ye ale ba tambola cc tikuna ba benselinga makambo jour ya audience fala ba benisanga ponga na signer papier ya contrat ba koselanga makambo pa mondele wana cet homme là lui il est comme ça comprendre débat na linaka naloba kolo libisala ba ebelo ba salite manaza ya yo tout ou tard à Coco. Ok, c'est bon. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passait entre toi et ton producteur Cédric Tessamba. Non, Cédric Tessamba est un producteur. Il était ton producteur. Il est non. À produire un film, Mani. Banani Mbanga. Non. Ce sont des mensonges. Normalement, Cédric Tessamba est ni producteur ni partenaire. Cédric Tessamba koya na ngoma international ayaka lokola fanatique ya ngoma international donc actrice ne mutu amemaye ya ko na président na biso azalaka boye Cédric Tessamba ya na ngoma international akutanga une fois fin na fait ya répétition a bengi ngai oh non ne se peli ndenge bozo travailler sur ngana ko banda ko zala pembeni na yo. Moi je connais Cédric Tessamba teka na ba gene na ye oui ateka ba gene na ye ateka ba jamba na ye à produire un film en ligne. Est-ce que Cédric Tessamba na mboka oyo ayebana? Mais lui dit qu'il est producteur. Celui Cédric Tessamba comme ça la théâtre ayebana na bato oyo ayebana bango na bangane mutu na branché non? Na bengi Abdul Kwa Piyaka omoni oyo
c'était ça ma banda ko abana azwa kinga lokola star na imoro boye afin tsanga na ba coin amelisa ngai alisa ngai ase lokola ya moneki na ngoma international basi bazala ki belé do yelengi na ye ta bazo pela ngai ba masanga baso bazo mona président za na mutu mo ya mbongo mais je connais la vie de ces trucs mais yango sedaki groupe epa na ye parce que abanda na azali na bambongo na ye azomelisa yo non na sedaka groupe na sedaka groupe ça est ba fille na yo comme yo pende ko bana pe ko bimana ba fille bo mo sala do ni ba na ni pate ya zui basi ba fille no groupe yo ko zui bo ça to azali na bambongo na ye azomelisa yo c'est tout ensemble azaki na mbongo te o mi yo ko tu ko ba azali na bambongo na ye azomelisa yo c'est tout ensemble azaki na ba moyen de vivre. Cédric Tessamba azaki na ba moyen de vivre. Il batombo. Il batombo nta. Oh. Batombo bazali neti ba vidi et chimanga président de SMP na pesi bambote. Ah batombo. Mais oui, Ismaland le patron, docteur Mole. Mutoko signé document ngol lelo ko keniki a signé na tongo na poko keniki. Richard Monde, prêtre ya monastique. Nabi Cédric Tessamba d'abord alingaka a estroqué muto ba estrokakati. Je confirme nous surtout à Cédric Tessamba ce qui a ça déjà émission sur quoi ça a été a autant na musisa nanga a autant na musisa nanga Cédric Obazotanga wana a autant na musisa nanga ce qui boyebiye ngande mutu na sali po boyebaye azalaka mutu mo boye abanda ko koteka ne bagene na côté ya ba pont ya ba fleuve Congo na bimisa ye na bandi Abdul yaka kutana na ye bwaka ye deo yaka bwaka ye dudusu yaka bwaka ye donc ngani mutu na sala ye alinga betanga coup d'état na zwaka musala mo je travaille quelque part na branchaka ye ki yo zalaka wana alors asalaka film moto salaka film mo na ye aibisanga keno na kofuta chaîne na kofuta afuta kate po azalaka na mbongo te bakotisaki babulu ya mabe po asala groupe alors Cédric Tessamba atikala kozala ni producteur nanga ni partenaire nanga alingaka betanga coup d'état mais simba te otekele coup na tekele est-ce que Cédric Tessamba azana souffle na tekele groupe te azana souffle na est-ce que ibi na tekele groupe un groupe Yakungom international cinéma agence na tekele un individu un vaurien lokola Cédric Tessamba ayebi lo côté na monde a former banani. Écoutez, Cédric Tessamba ça l'appelle groupe na génération plus. Oh mais ils ont grâce héritier makolonde à sala et lokwana na ba connexion na connecter ba branchement na brancher ba relation na ma profiter na yango ba monde ba yaka ba cha poids pour na pesa ye buwana ya télévision na pesa ye buwana ya monde afana na ba kapela ba boira ye afana na ba aime ba boira ye pour pembeni na nganda zwa gu donc ngana père c'est dit ça madame lokola mwana nanga donc ngande mutu na binisa ye boye atikala kozala ni mon partenaire ni mon producteur ni quoi que ce soit donc ana l'autre côté a produire un film à mon côté a coutanga na love is king na Alexandre na télévision film o tout ça on a yé et bimate ya monda dinga ka stocké ngana na groupe ye na petit na benga bango bakenda na benga ngana mutu na benga na ba bangonde balongwa parce que bamonaki ke olingaki premièrement otekela ye groupe souvent moni ke oza sérieux te yango esali ke alongwe Cédric Tessamba ngane mutu na sala ye kwa azalaki na ba moyen de vivre na kokota na ba lita ni sauté ya ba place ba moyen de vivre na wani bandobi mono na okota te ambala mutu ba makambi bili ya ye ya salité ya mabasa na bongi ils ont internet à mutu un jour à cause d'un problème na kokene kosunga ye c'est-à-dire que alingaki a estroqué nga groupe omuntu ndenge ezalaka ozwi pire yo opesi confiance zalaka wana komaka lokola mutu na ngai edaka nga na soki na te yo ozalaka wana gu wana ya kozala lider ekontinue mutu akontinue gu wana aza petit mokonfie na nga bandotango na kosimbilanga basali na batournage petit mo boye libulu bazalaka na ye boye
vice-président. Té, azalaka petit mon confiant. Azalaka vice-président. Té, azalaka petit mon confiant. Alors on a bien neti petit mon confiant wana. Ngani mutu nazo petit ala. Bon mutu azalama bala na ba ngene. Apela moi ba tibo trop na ba zalaka na epoyo na komena na trop. Petit wana ko la sala daf ba berane chez bango. Maman na boakili biloko libanda po asenta mwasi ya liboso aye kosente mwasi ya mibale nga na keti chez bango na sengeli ye mère limbisa ye kota na donc témoin ya makambo wana jika lisomi nakobenga mpe ya kotémoigner nakotisi ye asengeli ye pardon. Alors petit mokonfi na nga wana na master na nga Cédric nde esalaki basala likopa wana babetanga coup d'état mais simbaka te na lakise bango ke naza maele makasi moto abatami aleki bino na maele na cause c'est-à-dire que soki nayebisi bino ke non nabandi mosala moko quelque part na signé contrat na bato wana naza na temps te pendant 2 minutes bogerelenga bo nayebisi te ke kopetikani ya bino non plus quand on amoni ke baza basoife des postes basoife de leader nabenga na bango bakenda basala mais comme international et ministre bato ebele bazosala basuccès na télévision c'était kaza lokola 5e génération alongo na ngoma ake mosala groupe na ye na banda kozela ye natielaki motambo moke mibale soit film mwa tota otourne nayebi kaza na basele nango alexe na tv alinga kota makala soit ameka kochata nayoka bato basala koto balemarquire dans ngoma international esimba te na monde ya cinéma ya musique bato basala les marquis bazala Bill Clinton na fait mais na monde ya art bato basali bango les marquis ya art na groupe basala ba héritier bako donc tozala ba leader mibale mais ngai nazala ba monsieur Google ya cinéma congolaise c'est dit ça mais je vous confirme que non auta na musisa nanga ngane mutu nasala yebana aza producteur té aza ni producteur ana bongo production té. Je connais sa vie. Bisika fanda na yebi, mwasi na ye. Na yebi, bisika la na yebi na famille na bado. Ana eloti. Donc production na mebi. Ata caméra ya $150 na monte. Parce que production na osala ni. A produire na nani. Yo tanga muda produire. Yo na Abdul na Badeo. Non. Abdul kuta finga ke matin midi soir tina TV. De autres c'est que toi kana kutsu bakota na balaba beta na tamakof. Parce que ngai na zala te na ngai sikoyo naza monsieur Google juriste mutu ya maele belé na bunda te na sona te na frappe ba toujours na silence mais mukolo atika ba mukolo héritier makolo atika héritier makolo ba bandaki ba usuka menga na banda na supermarché. Ok, merci Balanja Congo Vérité pour Bolandi biso na moko boyoki ndenge héritier makolo apuboli na micro na biso ya Congo Vérité pour la lobby qui était Cédric Tessambe oza producteur T. Il connaît bien ta vie, ote kakaba kene banini oza na lokote ye mutu asali po lelo yo oza la Cédric Tessambe ye mutu akutanisa yo na ba comédien belé do soki lelo yebani eza grâce na donc il faut quand même pe opesa ye merci beaucoup pour soki était nde lelo po linga ko yebana te héritier makolo lelo basuka pona balanda Congo Vérité pour bazo landa yo olobi nini to bi ko telema ok okomi na biso na suka olobi nini pona bato bazo landa vérité pour lele héritier makolo alobara vérité. Je suis cinéaste. Je connais très bien le cinéma. Je suis un réalisateur, un cinéaste, un preneur de vie, un juriste. Je suis le manager de l'espace Cascade, Barumbu. Je suis le gérant de l'espace Trocadéro au 16e arrondissement. En fait, le programme est ceci. Je suis en train de monter une équipe très forte pour le festival du cinéma congolais. Alors, on a poto vraiment, on a mis un bateau na boire beaucoup matayanga pour na boire bino. Vraiment, ce que nous avons fait, c'est que dans le RDC, il y a eu un pour y avoir des choses qui sont kangio. Ce que vous vraiment, on a boire pena yo tata yo mongo. Mais comme ça ngataya yo. Bon, numéro de téléphone est plus 243, on a code RDC République démocratique du Congo. Plus 243 89 88 41
174 plus 243 89 88 41 174. Donc ben merci Ebele et pas Docteur Mollet. Merci Moussoussou et pas Ismalan le patron. Merci Moussoussou Bambo Ebele et pas mon patron mon boss Richmond. Merci Ebele na Yemoko la number one moi c'est Pembe moi c'est Kitoko à l'équipe on surtout na Katia Bandal c'est Paris à technicien les bango trop cadre au 16e arrondissement Nacha Monde veut dire qu'il est dans le 16e arrondissement na pesi petit na mai DJ ya makasi na Katia Bandal DJ Medi na Katia Trocadéro na pesi lisusu bango Ebele et pas ba jaloux na ngano surtout ya mboko ba olananga mais ceux qui vous en avez besoin de héritier makolo le cas na nenga bien ba kombo ya batunos na tangi awo ba vérité na bango ya ba bêtise ya sanité za ebele na lobité pour na okili bango mawa o na lobi wana na répondre na toma ba émission na bango miki masala donc ngom international bientôt la télé bientôt pour vivre confusion sans oublier Yemoko le numéro 1 na Katia France na Lyon EKM le patron nous doit ici 4 meubles na Katia Kasavu au 46 Nebiska siège à répétition na Baïsalaka. On répète la journée. Vraiment par répétition, tu répéteras lundi, mercredi, vendredi, mais on a changé horaire parce que na limi na banda maramuna il y a télévision on avec vitesse pour batu balobi moi trop maramusu etikali yemo va expliquer bien. Pour l'émission émission yo Karine Zawadi d'abord félicitations. Mais oui, c'est pas tout est que dans un papa. Oui, c'est bon déjà. Mais le papa n'est pas. Il dit encore c'est mon papa. Ah donc Karine Zawadi c'est ma fille à moi na bobo. On me dit pas de bobo to yo balingaka musala njamba pa molanga na bango. Abandana c'est mais lelo a comme monde entier international. C'est un cinéaste aussi, un joueur à danger, les lois à journaliste à ça musala comment te confirmer mais pourquoi pas bino na poto ko confirmer. Congo awa Zawadi nde mutu azokanga masolo nyonso site awa Karine Zawadi moi c'est Pembe Musweli ya moto moko donc ngamona confirmer ba ozaki to makasa la ti bien mais héritier makolo bozo banasko koyoka ye banasko komona monaye banasko ko sepela na ba image na ba extrait na ba gag na ba film na ba long métrage na ba épisode na ba émission na bana bolinga motesko na omolinga ko ba jaloux ba oki ma TV pour na Olanda bango ba komi na internet bonga pe na coach to kota na conférence. Ok, merci beaucoup. Na balandi ya Congo vérité pour les je pense que nous on a biso bon na biso l'émission na biso ndenge likaki na pesi merci Ebele et pas ya boss na ngane funya ngala babote Ebele pesi osali papa merci pour l'opportunité au pesinga pourquoi pas aussi na caméraman na ngai nzamba image Jerry 207 bamba merci Ebele na bossanité pour pesa remerciement na nga et pas ya Jacques Kita Jean Santa Bambo Ebele DG Azaf Guy Michael Malonga Christian na Bambo Ebele Josué Basakanya Bambo Ebele place Bozali Neftali Basakanya Israël Basakanya Rachel Lochela Bambo Ebele Maman Brigitte Degetele et Papa Dave Oli Idi Bambo Ebele Bosika Bozwami na kati ya Canada Trésor na pêche Bambo Ebele pêche na kati ya Kampala Bambo Ebele na bosalité Malolo Soumaïli Bambo Ebele pourquoi pas aussi grâce Ballon d'Or et les Lombele international na monique Ozopela toujours Kopela et longo moko na Fimi Mumbele Jogolobi Otiakibi to monaki to sepeli obunisi bango vraiment Fimbu et Simbaki Chancel Mbemba de Media Bambo Ebele bana Londres na lobby shop ezaka kamoko shop Congo na kati ya Londres donc ezako moko shop Congo de large o ezali bongo ya de Londres Nia shop Congo large de Londres Nia bana Londres boko taka mingi wana esalaka bien Dolat Bianco na so fashionique Bambo Ebele shop Congo bolanda kango trop esalaka bien. On a bossé d'aider et conformer binakolo et un autre ici mon anabiso yasuka azana katia ifasik
Yépé, Azoladaga, Likolo, ya grande sœur Naé, Bambo Tebele. Merci à toi aussi, mon papa, mon président, héritier Makolo. Tout le monde a moni, tout ce qui est émission, mais tu tiens à point virgule, tu peux continuer parce que na moni, il y a pour baiser belé. Pas question, monsieur, sur Zamana, la tunité, les relations, on a Doudou Soupou, parce que na moni, que Doudou Soupou, apparemment, tu as des problèmes avec lui. Mais. Non, Doudou Soupou, moni, ngai, nazala poma batute. Ngai, héritier Makolo, bato balekisi nde ba ingratitude de ton avis. Na sunga ebele, na ida ebele. Bankande bafinganga, bankande bakritikanga pona nini héritier za rigueur na musala na ye, héritier za la discipline. Mais bazaka bandeko nanga oya koya kozongi na ngai na kolimbisa ye mais na kosinise papier. Ok, merci. Mais na bosani te, il fallait que émission pe de partout pe na ba Facebook. Oui, mais na dit que Facebook pe na Congo eza les 16 ya mois oyo na espace Trocadéro 16e arrondissement na Kimbondo 519. Et vous y dans la soirée zonkio. Donc yon no moza boye, yon na animatrice la soirée wana, faut beta zonkio ko mana likolo tu na se. Parce que y a ma besa ya. Ok, merci, merci beaucoup. Là, je prends aussi mon verre. Nous allons un espace Trocadéro, Trocadéro, t'as la champagne, mais c'est Namboula. Quel espace comme on dit? Nachamon. Le maman Nachamon, Bambo Tebele, merci pour la champagne, vraiment. Nous avons commis la souka, nous avons un verre, nous avons la prochaine émission. Bye bye.